ba dirigeant peuple congolais bango ba mine ba yokana makambo na bango bazana bolingo ya batu ba dirigeant batu ba dirigeant banyamate. Mais la souffrance qui est au Congo, c'est la souffrance qui est grande. Parce que toi tu sais bien la souffrance est. La souffrance elle est là. Ngana le bela pour na Congo. Non na pour ça mon touté qui on a partir mon touté. Oui. Voilà si dans les années. Dans les années. Hein? Et la fête, tu as fait ma soko, tu vois ça ban. Kunga 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 no ganga kunga 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 la kunga 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 na bengi na vraiment okate jile botalatala. Mbote na bino nyonso ba fidèle ya Tala Lelo News 10 bino nyonso bolinga biso bolandaka biso vraiment botalaka ba émission na kati ya site oyo Tala Lelo News 10 oyo ya bino kande na lobaki ya bino Deborah Bwanga votre journaliste toujours kaka na système ya koyambela bino ba artiste na bino ba comédien na bino ya kolobela bino kolakisa bino ba actualité maramuni neza na mboka vraiment lelo tozan artiste musicien oyo a évolué en kaipa ya Weranson na orchestre Wenge Maison Mère wana na kombo na ye Tigre Lobeso yenda zali invité na biso ya lelo mais avant to yamba ye toto sola na ye na pesina nu ba mbote mingi na ye moko les mbokate de la presse Julien Botalatala na bosanité mère boss Milambe la dinganga équipe technique nyonso bazo accompagner ngai Daryl Diwanté sana sima caméra et Parou notre monteur quand na lobaki au début voilà avant banda sous émission lelo fona pesa na nous merci na bato nyonso balinga ngai merci na ba remarque na bino merci na ba suggestion na bino vraiment na yoka kiango na mona kiango na tanga kiango ça me va droit au cœur na yebi kende baloba toujours ya malamu tozwa ya mabeto boaka donc ya mabeto aussi à côté ya malamu ndeto copier quand na lobaki au début que non invité na biso Lobeso Tigre tozane awambote papa Mbote Deborah Bwanga. Bonne évolution ya Mamutu, évolution ya Maison Mère. Maison Mère ezana ngo tambola ne mboke etambola. Nde mboke etambola, nde Maison Mère etambola. Ndenge yo pozo tambola, ndenge pe église fonctionner, ndenge ba boîte de nuit fonctionner, ndenge ba commerce fonctionner. Dans l'ensemble, on est tous très bien. Voilà, to betana no actualité to news ni nezo rené na mikolo na kati orchestre na bino Maison Mère. Et dans l'événement 7 jours de la semaine, l'album Cher à le roi de la forêt, c'est l'album est privé. Il y a des commissions sauf qu'il y a des missions accompagnés des leaders. L'album après Kibouissa, après témoignage. Ils sont 7 jours de la semaine. Ils ont une piste propre. Il y a le roi de la forêt. Donc, actualité en Angola, base de la 7 jours de Robima, Lobeso Kati. Bayoka ba igo sentene ba beti bayoka ba sebonde machine apesi ba passage à molili mo bien amigo abeta ba passage à molili ba makaba ba beti na kati ba tebele vous comprendre ba ya polycore kinchantine la flèche empoisonnée ndeko ya babashima bre ba siminzo to ba simoli moté bayoka makambo sami na kati na ba beti le roi de la forêt benake ngamona yoka mo nzembo moko na ya son excellence les barons des barons donc Théodore le président Théodore Obiangema les barons des barons n'aura un morceau moi en tout cas effrayé nganzoto qu'on a terminé non mukola salima mamikolo na kati ya 7 jours de la semaine les appels na générique au Lobeso pas boaki oui il y a un générique moko il y a un générique moko il y a tout ba on a idée générique il y a de boaki on a na kati ba yoka quoi ba aussi là vraiment. Ça date combien des années où Lobeso a évolué dans le orchestre Wenge Maison Mère? Déjà mes 9 ans, déjà là, donc je viens de totaliser mes 9 ans. Depuis na kota Wenge en 2007, na juillet, les lots encore, tout l'équipe de juillet, donc j'ai vécu mes 9 ans au sein de l'orchestre Wenge Musique à Maison Mère. Donc au sali déjà 9 ans, je crois que c'est pas facile que ça la 9 ans dans le orchestre, le quoi Maison Mère, puis orchestre moi ya munene. Et là, on est au début, pour tout le monde, mais
mais le beso quand même aïe à sali peut test à côté de la maison mais là on dit le beso sala ka vraiment oh ya comme animateur mouné ne peut na kata maison mère. Ouais, merci Bouanga pour ta question. Toute question mérite une réponse. Dans la vie, il faut dans la détermination, ambition et la conviction. Donc tu dois être déterminé dans la vie, tu dois avoir des convictions, tu dois avoir la conviction et tu dois avoir des ambitions précises. Pour que ma ça les a fanti, tu vas te que naïgo mécano mécati. Ngana rende au sala boulot. Boulot n'a au sala. Yango lelo yo, ti lelo, ti balelo. Voilà. Voilà, on est animateur na biso binonyo saboyebi de partout bozolanda biso na kombo ya lobeso. Yenda za animateur auto yambi lokola invité na biso. Mais toujours continuer toujours na yena pesina no ba mbote na batutu bazolanda biso. Igo HB Motema Louise Tima na Allemagne. Na bosanité mon papa Bijou Beleza, garçon suisse. Na bino tout bolinga Deborah Bouanga. Wana na bosanité moko Charlie Tamundele. On revient toujours avec notre invité Lobeso. Pendant les 9 ans à 4 maison mère, je crois que ça n'a pas été facile. Quelles sont les difficultés au Lobeso à rencontrer dans la maison mère? Les difficultés c'est belé, avantage c'est belé. Inconvénient la vie en raté. La difficulté c'est que la difficulté c'est que on a subi pour la wengete. Quand on a ça qui on a des émissions que non, l'entreprise non c'est fonctionner timbo qui fonctionner. La difficulté on a où ils allaient, la difficulté mon grande des années tout ça la interdiction il y a la production cynique sur l'espace Schengen soit partout dans Liban Mboka. Voilà, c'est quoi le problème? On a d'abord problème lié entre binomo ba musicien na bateau bazaïer. Parce que tant que binomo ko solution ni bo miso là pour na marambwana que comme ozonga beaucoup masuko sala to ko produire ailleurs. Les Boreza Bissoteza Congolais qui habitent à l'étranger, ce sont nos frères congolais qui habitent à l'étranger. Nous avons des décisions là parce que Batalane Timbo Gezo Kende Mbogezo Kende évidemment Kende peut bien te. Sont sérieux. Nous avons des difficultés dans la Congo, dans le Congo même Bapéa Minde va subir en haut. On va prendre mais Sotali Nandenge za anandinga libano mona ya biso qui nandenge mon pays faux. Yango basé ba décision que non, il aura plus la musique parce que musique est déstressaka. Tant so ba na décision ni kama ba moni ke o ba yo beta na Zénith. Ba bossa na idée na banga ba ke Zénith. Ba beta na Olympia, ba bossa na idée na ba ke Olympia. Ba non donc jusqu'à la nouvelle ordre. Donc il faut arrêter avec les concerts. Donc tout le monde a musicien na poto que ça soit ba comédien, ça ba musicien voilà. C'est quoi étant que moi na mboka pour na mambo ezole kana awa na Kinshasa okolo banini pour na bato pe bazotala biso na ba congolais musu bazolanda biso makambo nini mambo ezole kana mboka yolo bike non ndenge mboka ezotambola ndenge orchestre ezotambola ndenge pe ba bisale ezotambola ndenge ba boutique ezotambola c'est-à-dire que ezotambola na bandenge moko boye est-ce que ndenge ezotambola wana yoko kikoloba nini tant que un patriote moi na mboka te bato ba dirija mboka balingaka mboka ti bato ba dirija mboka balingaka mboka donc ko zo vivre na mbali na yo et lo zo vivre na mbali na so moni ke simba te fo benda nzoto on comprend bato ba dirija mboka bato ba na monopole ya liloba ya liboso pe asuka ya mboka balingaka mboka batamsaka mboka bien eza yango wana eza yango eloka ya no ya l'amour du patrie ainsi que la conscience que non une autorité doivent être consciente. La responsabilité va confier à ça musala malamu pour pesa lokumu na mukontina PC ministère ou PC entreprise voilà tout département là on comprend à travailler pour notre propre ventre na monter ainsi que sa famille biologique il doit travailler pour la nation on comprend ils a bon yango moni lelo makambo ko mokela bandenge moko boye za makambo conscience ya makambo amour na conscience ngam na so vérité zaka que non yo ndenge se déplacer boye wana amour musala na o on a moi que non, je dois me déplacer pour chercher l'artiste dans cette interview. Vous en comprenez? Vous avez conscience que non, madame non ça là oyo, ils a boulot là ouais, t'as des démontré qu'il est. Madame non ça là oyo, ils a boulot nangai. Donc tu dois être conscient, donc ils doivent être conscients
consciente à ce qu'ils sont en train de faire. Bon, la violence n'est pas une fatalité, donc la violence s'engage déjà. Ce sont des branches de la rébellion. Donc la violence n'est pas une fatalité. Donc peuple congolais a un message dans lancé en tant que leader d'opinion. Peuple congolais a l'ingambo kanaye parce que tant baba no bima libanda il faut ba ke batu ba bimso libanda na baba nani il faut tala batu wana babimi libanda na kati ya batu na baba libanda babimiso libanda bango bana ba vini ba vivaka ba bimso libanda pour ba utiliser tant que figure emblématique pour lobi bango bazo bambongo na sima na bino. Ebite so babimi na so babimisa na ndenga solo ba koza na bino elongo na ndima na kati yo ko vana te mutu mavana kati ndana na peso komande makangisa ba bima na balabala obimi na balabala pour marcher pour manifester. Oui, la manifestation s'est faite partout dans le monde, on comprend, mais quand nous sortons dans la rue pour manifester pour une cause dans notre pays, ne touchez pas au bien d'autrui. Surtout le Bélango par rapport à Makabeuti collègue lundi awa. Vraiment. On est tout le Béla pour na Congo. Non, on a pour ça mon touté qui on a partir mon touté. Parce que toi tu sais bien la souffrance est. La souffrance elle est là. Nous n'avons pas dit que la souffrance se trouve seulement au Congo, la souffrance est partout. Mais la souffrance qui est au Congo, c'est la souffrance qui est grande par rapport à des souffrances qui se trouvent ailleurs. Maintenant, on peut placer les labongo. C'est quoi ton hypétoyeba? L'obé, soit la majorité, toi, la opposition. Nous Congolais. Bato basaka musala kitoko to kumisi bango ngana muta mututi tona loba na ba magamunini o na magamukeno bango nde ba dirigera mboka bango nde bana monopole la parole, la première parole ainsi que la dernière. Vous en comprenez balingana pour surtout ça kimia so kimia on entend une question de même maison so et tambola ne mboka et tambola là où il y a la paix au monde que mboka na paix magamno c'est qui est bien to tambola ti ba minuit to tambola ti ba tongo. Vous en comprenez Déborah tobite ke o soki ni te mboka na mokimia te mboka na ngona kimia okaka o kote kuna na benye pété ezo nso kote kuna na kanda ngepété o na kasumbale se pété o na Kinshasa pété ozo comprendre ça ba tunde ba créer ba pétation wana sikoto ba o créer ba pétation qui est pété il y a des victimes venant encore avec Kinshasa na ba victimes ce sont les sangs des Congolais qui coulent plus en plus en pétition. Bana posa magamwana te bavanda basula magamna bango baibine basula magamna bango baibine bayokana magamna bango bazana na bolingo ya batu badirija batu badirija banyama te badirija peuple congolais. Magamba congolais doivent être réconciliés par des Congolais. Mami kol baba responsable responsable bisolo loto to kufa victime bisolo loto za anana ke ne pot na tanke mission de service na musala baboyo obeta na poto okene poto ndeni pozo mbonga bien fo beta na libanda pozo mbonga bien fo beta na libanda pozo mbonga bien fo beta na libanda tono ke na angolais tikala réserve na biso angolais yango na pe commission elumbe solo bani yango tango tunanga na début mission na bike non to vana te kaka Déborah loko ya mbinga bweto no solaka makamba musique na musique. Les gens sont fatigués de ça. Voilà, na sûr que ba fan na biso partout bazo landa biso tozo beta étant que aussi beso zape mona mboka il faut peut-être le bela mukieli solo etali mboka. Alors to rozonga na musique po yo batu ba yebelu étant que musicien. Pourquoi ba benga kona kombo ya tigre? Debe to solo ababi que non musicien to solo là. Oui, ba yebi yango na lobby tout de suite que non étant que moi na mboka yango to lobby solo mboka. Il a teke le gros musicien toza journaliste noza boye. Ou le mboka te non. Oui, c'est ce que je viens de dire. Il y a un autre lobby. Moutounion sort, azana droit. Il y a un lobby. L'homme Mamboka, ne tutoyer personne, ne citer les noms des personnes à la télé. Il y a quoi insulter Moutou, c'est là maintenant ça devient une infraction. Vous en comprenez? Marambatman nango posa maramano to sola yango. Batba bina bango lo beso bini sabato, bini sakabato, lo beso, ya lo bébé banina. Voilà, lo beso. Na monique le beso siko e prend mes années, lo beso c'est là pardon. Ma bien amné zali, bino linga so yambi mission bo comme tout nao, excusez nga. Tu peux poser ma question, te yo loba kandingo loba. La question au bango ba posaka, ça dépend ya ba journaliste. Deba loba tangela 5 animateurs yo ndimaka. Tautologie. Voilà, on a ce qu'on commis au juger, Moustala, il y a biso tout ça là. Ce qui n'est pas bon. Pour bino, personne qui est dans le monde, n'a bino, ba tautologie, pe, n'a ba cripe comment. Oui. Est-ce que net au sur la mabé? Tout sur la kitoko. Oh, honorable animateur. Animateur sage, animateur intelligent.
le seul animateur qui défend ses collègues animateurs partout, na bagage, na comportement, na bonne manière. Moi, je suis beaucoup de temps dans mon petit. Tout le monde a comme il téléphone. Là, je suis à l'ambassade. Je t'avais envoyé une photo là. Dès que l'ambassade, non. Je suis sorti de l'ambassade. Tu vas me trouver sur Ngwasuma. Oui, pour continuer à Ngwasuma. J'ai un rendez-vous avec quelqu'un. On va faire quelque chose. Je dois l'attendre jusqu'ici. Voilà, le beso. Il faut comprendre qu'avec le beso, il y aura toujours comme ça, il y a ça la façon de répondre à la façon. Parce que le beso, on a vraiment yo, on a maman qui a touché. Pour mission, on a touché, mais la monnaie que le beso, ça vraiment na kanda. On a touché. Surtout perdre bande on a biso musuna maramboana. Bato ba kufa ba mboite, ba peuple congolais. Ce sont des Congolais qui meurent. Hein maman. Donc on va profiter d'une occasion. Donc je présente mes condoléances très attristées auprès de toutes familles qui ont perdu leurs enfants, leurs mamans, leurs papas, fils et filles, aux événements du 19 au 20 septembre. Que la paix du Seigneur soit avec vous, que leurs âmes reposent en paix. Ce sont des martyrs des Congolais. Quand Moussa Lobaki, le fait Moussa Laurent Désir Kabila ne trahit jamais le Congo. Vous en comprenez? N'a jamais trahi le Congo. Donc, Congo Zayabana Congo, Congo Zayaba Congolais. Ils ont dit non, Baliba Lingande Bana Bolingo, Bana Bolingo na conscience. Nous sommes tous les gens qui sont baolés la bango. Baolé la bango, nous sommes baolés la bango. Baolé la bango, baolé la bisongo. Baolé la bisongo. Nous le besoin de Kufa. Dans un compte, moi, la banque, mon entend pour ne pas faire la publicité de cette banque-là. Mbongo est la baolé ango. Je peux dans la bilo mo ko ti kon le baolé na bango. Le dara ke no lingande ko na yo wa simbelo caméra. To ko poser le besoin de question Dari Diwante salingaye. Aussi moi un franc kaboli na ye, o ko vana pesi kama obenge bi ke mta simbela caméra. Voilà. Donc c'est l'amour et tu es aussi consciente. Il peut falloir ngayo. L'amour, il est aussi conscient vers toi, c'est ça. Donc il voilà, wana lobeso artiste nakati ya maison mère. Na pesa nous ba mbote na batunya bazolanda biso wana boss impresario Claude Ndombasi azolanda biso Francis Mubiala Nzila Velela na bossanité Henriette Bwanda. Charlie Tamundel aussi, Eric Katembwe, Parfait Zola, Nabino Tubolingara, Deborah Bouanga Nabino. Alors, le Soto Yana Nalikambu, il y a 7 jours de la semaine. Quand 7 jours de la semaine, oh, il peut monter Baninga, Bamsu, ça bloque, ils ont un terrain, Bazobeta déjà. Est-ce que moi, Fousto, moi, Robang, Ezate, pour nous revoir à 7 jours de la semaine, Nabino? Ah, on a eu de retour dans question, bon, t'as dit, bon. Il y a retour dans question, bon, aïe, au sein d'une émission en France. Mission mais on est comme Ramuke no batu boroyoka. Là malgré qu'il leader ya wera mais babité na intel à l'équiwera. Ya bangot. Tant on intel à l'équiwera sans dima wera avant boya wera. Là on l'a de la nature. Il faut que les gamers na binot. Mère abota pour le komi mutu na vie. Hein? O komi mutu na vie. Bonga ba muta botanga ebana te. Ebana tende. Ebana te webi mère nanga. Na ebita yom to apprendre biso pour apprendre bateau. Aïe banate mais ngali comme dans la valeur à maman nanga. Mais tant maman le beso. Maman wana kwa to ba yebi muke wana to ba mona e nenga zabo maman le beso e wana. So ba bika wana mam debora mon mère wana ke mère le beso. Ah. O puis maman na vanja na matanga va venir maman le beso e wana. Tam so pe sembo maman bonjour hein. To bon so na pe sombo te pona moi na o. Za star. Nanga star non qui start na nega valeur qui bo moto pour za star te yo nos journalistes. Mo za valeur. Et casse au petit ba parent na le coup mot. Je vous réponds par rapport à la question que vous m'avez posée. Mouta lo ba karole ki wera c'est là ça n'engage que lui. Au rôle quand on peut wera ma. Bon la question ngeza boue. Est-ce que bozo banga te ko bimisa par rapport ba album oyo isa na terrain. Non non banga bimisa wera ko banga bimisa album. Mais on mérite pas comme ça le bon. D'autres le banon vérité pour tous Hollanda pe batu Hollanda biso de partout tout le monde pe que wera bimisi pe la msupe betité. La msupe ka moi générique beti banze mo msusu toyo ki pété. Quand ndenge tambola maman là ça au début de faut quand même accepter que et ko beta pe estimbité. Et simbate ndeni. Et simbate ndeni. Yo ne to sana émission bo simbité. Simbio, et simbi makas. Simbate en boka. Tam so na vanga pe meni mona wileri là.
Maintenant, pour ni mboka. Ok, on sait que c'est un mboka. Mboka est bien té. Tombo, je vais regarder l'album. Bosso me l'a noté. Italiété. Il y a un album n'est pas Vivo, un album n'est pas iTunes, un album n'est pas YouTube. On va continuer par-ci par-là. Bon, à Willow Longo, bosso ma Willow Longo avec ça. Bosso ma mettre Gims avec ça. Vous téléchargez sur internet. Bosso ma avec ça. M'dambongo ebele. A teka fort. Bon, c'est pour teka disque. Wana to ke no kana ndenge kayo lingito ke na ngosiko. On point. Batu ba teka. Batu tu peux ba teka na bango pétin. Et on va tindela nga bwa kelanga ti. Obité. Wa nze moyen na bwa kelanga ngoko. Tindela nga ngoko. Tindela nga bwa kelanga to c'est que moni. Voilà, ba fidèle na biso partout bozolanda biso to comme déjà kokoma na suka ya émission na biso ya lelo. Lobeso mot de la fin. Wana na pesi na lumbote avant na kota lobeso pa pesa biso mot de la fin ya émission ya lelo na pesi prise cancer ya babi en direct ya émission oyo. Lobeso mot de la fin. Bon, mot de la fin pour na lelo. Mot de la fin pour le mais j'ose croire que Mugolo Muteme Rolinga les sous. Photo ça là vraiment. C'est quoi auto tourner d'émission. Préciser que ça là, to sala bilanga, to sala matembele. Azo sala nigne, azo sala matembele, azo dongola pundu, azo tutambile umbo. Musaka akzade matuba yaka yakuzwa linyoko. Mosaga yo mama yako balinyoko. On a biloko à 7 jours de la semaine. Lingaga yango yo yako zwalinyo. Bakongo minele maliaga bien. Voilà il go sente sigo aye. Papa. C'est ce qu'on a bétolo nga ba crit. Olinga ba crit zana keno ce qu'on a ba cri hein. Ah bakongo minele maliaga bien oh. Mibanga minele baliaga bien azade matuba aliaga bien kone yekintantine baba shima bre aliaga bien wo bandana butamana mona dendumba ko kanzambe nanga kokola na mona dendumba bukana lokolo nzambe gentemene mama bienvenue kusu gentemene mama Gile di kandono zile seke le no walenga masikse bele wala la yalo bebe honorable yigo sente ya pekisa kimwana nga yo kakate kindumba makaso zo salelanga yo Deborah zemoko zwa okobua kaso imfwa eyaya asali mabe tiki pri asali mabe ayoki biso soni. Vraiment, on a eu partout, bozolanda biso, et ça lui plaisir, na ba fan nyonso ya tala lelo news 10. Wana zanini, biloko ya obombeli biso na kati ya 7 jours de la semaine. On sait non. Est-ce que vous avez un ndumba déjà ya coca? Osomona ndumba coca. Tengalo na monate hein. Ndumba bena ke ndumba bena acha bena ba obulisa. Non. Atoza métier la ndumba mo ya coca bena beta na ville. Ate on a vu que non. Ko bandana botamana mona dendumba ko kanzambe nanga. Kokola na mona dendumba ko kanzamba zobulisa. Gentemene mama, gentemene bienvenue bientôt ma selo si bientôt ma. Ngandanta batukine nangwa suma lele Eric ngwa suma wa gentemene mama. DJ Pablo lele nalenga ma six bele o. Lele yala bebe honorable. Zade matuba rapekisa kimwana yo kakate kindumba makasa zo salelanga yo Cynthia zemoko zwa okobua kaso imfwa hayaya osalima be osalima be. Omoni siko bomboka oyo bandima batute mwenga na koma siko eloko mo besuna mona animateur oleki na TV zo finga ngai tozo boya na ngai na bi bon. J'aime celui qui me critique parce qu'ils font ma publicité. Il est en train de faire ma publicité. On comprend. Nasali Moussa Makasi Namboka Oyo. Hein? T'as fait la seka. Nasali Moussa Makasi Namboka Petit Nanga Patricia Nasena Ebi ba Merlin Zoumaki la ba Ebi ba Christian Bala ba Ebi ba ya bienvenue kusu ba Peter Diwabanza ba Ebi ba Koko Kumwangana ba Bodri Kumwangana.
ba Romain Moukadi touche mais ba yebi makambo yo ozo campagne Romain Moukadi il faut qu'on respecte ba accord tant on faire signer accord na mutu ba diezola ba yebi makambo yo o campagne ba mbongo elia makemela makalikole ko ya kati ozo campagne Romain Moukadi frère voilà na pesi fe na ngai popise sungu le justice de la SAP na pesi na mbote ya trop na somo na maida we na eto nani motema maida we na eto na pesi mbote ba Karine we na eto la jambe bien chargée au moins siko makambo mo biso to boaki ba cri et pesi ba trophée mais ba tu ba ondi marati azad matuba ebi tant na bango siko ke non Igo Sente katafumbwe sona boaki o filmer Igo Sente vanyana Igo Sente katafumbwe ngoya Idawe na yetu katafumbwa Karina we na yetu la jambe chargée katafumbwa mupenda soso mbeli na yo fumbwa na ngamoko ngoya mwana bato pesa nzela tocheka voix ebeta partout na monde maire animateur na Congo Mikelekele maire animateur na dema bende ntimba na nzuzu na palin ba trophée ko ba trophée na ba édition minene bo sala bandula roi ba trophée mona mboka na opesa bango susu mi pende o ya leo mi pende o mama o eko kanango lidi matondo shiro botamana tirele tika hydroquinone lukago ya malamu woko bebi samposo no mama mbanda tika tembe na ngae ngaba balanga na mbongo na lata lopete na musapi yango na vandi na libala soki tembe ya lio yagato bima libanda eto tutana tolo tolo woko mona makambo zoluka tolo tolo atata na mama ekoki kokuta no beso kilo langwe ya tu ozomona ke non yomona banimateur mususu bandima puis singa pena na posa bat bandima na bango ngaiti ngai tango zondima no ngai te je m'en fous je m'emballe mes couilles mais sona kuta na okaka kanga ndengo finga na miselo tableau komela nga ndengo finga ngai so mta boya na c'est cela ça n'engage que lui hein pour na ça musala trop pena on continuer à musala zela 7 jours de la semaine bimoyo ka makamwana ya mi connaisse moi que non dans un système ga lo mo que non ba teke ba na kwanga basi ba na dendon ba obina dendon na niveau mo la 7 jours de la semaine mta boya ta obina to ko zo ta mo dendon te dendon na ko boka ngo sikoti quand c'est pas tout que non ba teke ba na kwanga basi ba na dendon non ba teke ba na kwanga basi ba na dendon yo mo comprendre sans sango hein vous l'avez bien déjà na donc na lobika oyo lepisinga o lobby to bien en lingala attends en français on tout tango comprendre que ba teke ba na kwanga basi ba na dendon. Voilà le besoin de la fin pour to comme le besoin na suka émission lelo ba comprendre que non mot de la fin zakara na pesi batno sombote mot de la fin zakara l'amour la fraternité entre les Congolais donc les Congolais doivent s'aimer entre nous. Serrons-nous les cœurs comme nous serrons la main pour que les Congo aillent de l'avant. Nous ne pouvons pas parler de l'émergence bouche à l'oreille. Nous ne pouvons pas parler de qui soit que nous parlons, mais nous devons mettre ça en pratique. Ce que nous prétendons, ce que nous en avons besoin, c'est ça. Donc, on a pu si battre son mot, on a pu si venir papi matalata lever matos. On a pu si il y a danger dans 4 à 10 que c'est de la semaine. Batbaroyo quand on va receper là. Quand on a boire amico l'histoire Anani Ana Safira. Ale bikorine arc-en-ciel motonyo so azalaka vraiment na le passé na ye yakala bapolo shako tenga moko na moko ya bimisa passé na ye biloko nangalo beswele kimakasie babenda nzoto nakoya kokanga bango na nitwe mwasa kitoko ya sukaka na libala ale libane bienvenue kusu keneko bala mwasino yo ima ole yo bitere diwa banza ima ole yo mama ngama ima ole yo bumpungwa nkongo baboya lobeso bandi magabarabase babenda nzoto Anania Nasafire bajalu nangaye lelo basuke tombola loboko mobali na tomboli pesa loboko mwasie prikiti etutana tata prakata heba teke baye na kwanga ti basi baye na nini dendon
Dine batumbi na tono, dendon. Nini bakalinga kokalinga, dendon. Moi c'est qui to kwazana, dendon. Maman, moi c'est qui to kwazana suna dendon den. Oui oui. Voilà si dendon ezani. Dendon ezani. Hein? Et ça fait citer, ça fait maso ko tu vois ça ban. Pion de dent, na bi que non, ba teke ba na kwanga, basi ba na dendon. Les croupions de dent. Donc les croupions ne to le boula dendon na linga to benga somelanga nini. Nini ya dendon. Ma mumu ya dendon. Non le bagay bon ma mumu ya dendon. Les croupions de dent. Ya on va ba robina. Ya na so que non basi baena bateke baena kwanga basi baena dendon. Nini batumbi na tono dendon. Ya ko tumba, ya ko kalinga, ya ko tokisa nini dendon. Yo mwana poli tika kofinga mikolo soki balakeli yo mabe okozwa malédiction ebotu papi matala tala muteke ya yena kwanga basi ba yena nini dendo. Je comprends. Pas envie la dendo. Voilà, bah fidèle yatala lelo news 10 to commune biso na suka émission lelo ezala ki bongo animateur Lobeso o animé biso toujours na katika ka émission oyo et aussi accompagné na journaliste na bino Deborah Bwanga o bolinga ka mingi. Voilà, poto clôturer émission na biso ya lelo na pesi mbote mingi na Chanel de midi hein na Toulouse France. Hein mon papa Bijou Beleza une fois de plus donc hein, de cœur avec toi mon papa Bijou Beleza garçon suisse mère boss Milambela Dinganga na bosanité Mawetu, mon ami vraiment prise Kanseya en direct l'émission Tala Lelo News 10 na binotu bolinga biso bolanda biso Igo HB en Allemagne na bosaniote tokutani bongo na numéro ya sika voilà alors na pesi sumbote mingi na Darid Diwante Samaboro Trépied na bosanité Parou monter na biso ciao là